bonjour, 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 bonsoir, bonsoir, bonsoir. Nabisika nyonso ezwami bino epai bolandelaka ya Lola, petite sœur Katina ba yaya na ye mungongo ya Irlande. J'espère que bozali malamu na mabota. Ngai sava na bolingo na yawe njambe ya Lola mokeli na biso ajali ko batela ko sunga ko facilité ko pesa makasi tangu nyonso na ya liboso na bino na ntina ya ba réalité ya mokili ya ona janga ko tonda ete pambate ajali bolingo. Merci na bandeko nyonso basabone bandeko bobakami kati na ngai vraiment merci na yambi bino na esengo nyonso bandeko bazali ko partager ba vidéo ko aimer kotinda ba message, ba audio, bandeko bazali ko ya ko soutenir ngai na ba live. Vraiment merci beaucoup. Mokeli na biso yawe njambe ya Lola azongisila bino nyonso ya mingi koleka. Ya Lola na terrain soki na ye sikili kambo jali. Dekaka na yebisaka bino munoko ejalaka ya ngai kasi lisolo ejalaka ya ngai te bandeko. Tout le monde déjà la titre na biso na bandeko. C'est grave. Ndeko mwasa bengi nga lobi ya Lola beta lisolo nanga. Ya Lola beta oye komeli ngai. Ya minene bandeko. Mokili eza na makambo ebele ba yebisayo. Ye bakutana kina ndeko mobali songolo balingani. Ndeko mobali wana mbongo eloko pamba. Kokabelo kupamba. Bijou akosomba. Super akosomba. Metrage bandeko biloko kabiso ba mama tolinga. Biloko kabiso bana basi tolingaka. Nyonso akopesa, nyonso akosala. Na niveau ya Afrique kuzwa chance ya kuzwa mobali azali alingiyo me ayaka poto azongaka. Ayaka poto azonga donc seke mbongo penza zalaki na maboko. Donc poto penza ba kwenda vutuka ndenge baloba ba kwenda vutuka. Azalaki penza komona mbongo. Kasi nini eyaki komona na bandeko mbongo wana ezalaki ya malunga te. Mbongo wana ezalaki ya bikota kota ya bisimba bisimba. Azalaki deja mwana mobali moko boye ya ba réseau. Mwana mobali moko jasi ateka na ye molimo. Mais soki bolingani na ye akosalela yo nyonso. Ekosuka bongo te suka nango yepe fo azwa bénéfice na mbongo azopesa yo na ba dépense azosalela yo na makambo nyonso ye azosalela yo ye na suka kotika la bongo te bandeko mokili makambo. Munoko ya ngai kasi lisolo ya ngai te bandeko tolanda. Ye ezalaki style na ezalaki kokendele bongo. Abebisi bana basi ebele. Bana basi ebele vraiment oyo ye basi bazalaki basi na ye basalaki be bazongisa ye asi abebisi bana basi ebele. Nde ba yako kutana na Ndeko Muasi oyo apesi lisolo tozobeta. Ye pe balingani. Ezalaki kozala ndenge nini bandeko? Soki bolingani na ye akosalelo nyonso. Akopesa oyo lingi. Bokozana bolingo très bien. Suka nango bokoboyana. Na likamoko bo ezanga nango tina ka bo akobota kaka likamoko bo epun fobo kabwana. Ato ozo lingo force na ndenge nyonso akoboya yo donc bolingo esili. Yeba kasi azuo azalaki nango posa. Kuna yo kokende okosutuka pe bo okufi matoyi. Osutuki pe bo epe okufi misu. Osutuki pe bo epe bo boyana na bino oki okota libala obota kate. Osutuki pe bo epe okomi lokola mwa 18-12. O balobaka 9-6 pour te comprendre nango bedo mayele sali lokola mayele diminuer. Donc kizayu metina. Okomi lokola mwa réseau na yo e bouger. Yango makambo azala ko sala bana basi. Akoboma yo te ke o bokabwani yo ke kuno ke kokufa non. Ayebi nini yo ya kozwa kati na nzoto na yo. Donc kuna yo kokende osutoka mise kufi yo. Mato ezo sala lisusu te. Mayele diminue yo. Ozuno pe chance libala me ozobota te. Nyonso ane ezali oyo ye abendi kati na yo bandeko. Awumela kina ejaleli wana. Awumela kina kosala makambo wana. Kobala pa lingi makambo kobala te. Soko yeli masolo kobala ozo simba mbongo. Oza paska na neso meto bala na akoluka rezo boboyana. Akoboya yo bandeko. Ya lingi makambo kobala te, bozala zala kaka bongo bo vivaka na bino suka bokabwana na bino. Metango bokabwana, okotika la pamba te. Kuna yo kokende eza na eloko moko ekozanga kati na yo. Eza na eloko moko ekoderange kati na nzoto na yo. Yango ezalaki ezaleli na ye.
asalaki yango na bana basi ebele ekomaki habitude na ye ezalaki koresir nango ayaki kolinga Ndeko Muasi. Abosanaki Ndeko Muasi oyo alingaki azalaki kameme mwana mwasi moko azalaki kosambela. Azalaki kameme mwana mwasi moko azalaki kobunda na penza komitika penza na maboko penza losambo ba prière tango nyonso. Ayaki kolinga ye. Tango balinga na ye, ye lokolo eza habitude na lobiki epa na ye pe nakosala kaka bongo, epa na ye pe tokokendele kaka bongo bandeko. Mokili makambo. Munoko ya ngai kasi lisolo ya ngai mama nanga mama diagonese Marguerite tango depuis États-Unis na rale. Ya Sylvie Domingos na kati ya Pennsylvania. La maman de Queen Jaël Mbodo Mabel na kati États-Unis. Ya Benolanda di solo. C'est grave. Ndeko mobali ye lokola komisa no habitude donc bitwidi bizaleli ya ko bebisaka bana basi na ndenge na uti ko expliquer wana. Aye ko kutana na Ndeko Muasi apesi lisolo tozobeta. Ndeko Muasi apesi mibeko. Ngande ngo lingi ngai foto kende pena na ndenge bakendela pena na ki fiancé moko penda ya ko banga yawe njambe. Ti to ko kende pena na suka to sisi ba makambu nyonso. Soko za d'accord wana pena to ko marcher bien. Soko lingi mibeko nanga wana nga pe ko simba. Ndeko mobali asalili sambla lobi problème ezate na ko tosa na ko landela ko banga te to ko kendele penza bongo. Nzoka nde ye na sa mutema zalaki na intérêt na ye. Azalaki na oyo ya lingaka zala nango mpose ya kozwa na Ndeko Muasi. Me abosa na kike asali erreur. Ndeko Muasi oyo ya ye kolinga. Azalaki ndenge moko te na bana basi mususu wana oye bebisaki bandeko. To landa lisolo c'est grave. Ya kontinaki na bizaleli wana. Alors Ndeko Muasi azalaki mwasi moko ya mabondeli mwasi moko ya losambo. Ndeko mobali pa koyoko tika te abandi pe komeka pe na Ndeko Muasi ba jene wana ya salaka wana. Ndeko Muasi mona so bakabona na mobali azungi pa na bango akolota bandoto moko penza ya malamu te afuka mi abondeli ubi akepo ba pasteur ba bondeli pona ye. Akolala bona buto azokolota ndenge zala kozolota lokwa mutu moko azofina yo uzomona penza neti donc neti kaka ndenge zala kaka ozolobo ozobondela tozobondela ozo apoko sutuka bum molima we kimi esala milaka biso mingi likambo ngo olayi bozomona lokwa bazofina yo esprit moko bezala soki ndeni ntango bando ko bondela ozobonda apoko sutuka bum eloko lokolo kimi mwana mwasa komayeka komona kaka bongo so ake kolala. Mais lokola zaleka mwasa mabondeli akeni pa ba pasteur ba bondeli pona ye atali sitala na mondo tena mondo ba bondeli pona ye ezalaki nde ba je Ndeko mobali azomeka ezoko simba te bandeko na ngai aye kokoya na esika moko bo ezoko tosa te ezoko pesa te bandeko ya marsha ka bongo tangu bozana ye akotala tala mo batampa papa bapesi pesi oya ko pesa yo asali oya ko salela yo suka koluka boboyana kuna yo ko kende ko mona oyo ko mona okozala kutu na makanisi te ke ezaye nzoka nde ezali ye mutasali yo biloko abongo. Alors tangu ba ko lingana Ndeko Muasi na biso bandeko Ndeko Muasi apesi lisolo makambo ya ndeko wana ezo simba lisusu te azomeka kosala ndenge asalaka na basi nyonso tututututu na Ndeko Muasi ezo simba te Ndeko Muasi ye moko pe ayebi te kolo nzoto ayebi eloko teke mwana mobali wana azomekaka pona ye mwana mobali wana ke ye nde azokosala ke mwa baje wana azomona ka mwa bandoto mo bani azo comprendre eloko te soki bayena bakona moi bakutani bolingo penza kitoko bakovanda bien bakosola na bango bakotambola bakenda bango pe feti azosala pe ba dépense mena se ya motema na ye ayebaki ke mwana mwasi ope antukanga fona bénéficier ye pe fwa zala kaka ndenge na salaka na basi na so bandeko mokili makambo munoko ya ngai kasi lisolo ya ngai te bandeko yaya na ngai poli na matondo kionga na kati ya Cordof na Blanchestown ya Janine mama na ndoi Mama Sophia na kati ya Blanchestown la grande dame mama Bena la grande dame ya bolanda lisolo ya minene ko elibiso na lola masolo television Ndeko mobali akomisaki onkaka ndenge kaka ezalaka na ko réussir kaka na zala kaka molende na continuer kaka suka ko simba bandeko tokangama na mabondeli tokangama na banzela ya losambo
to néglige yango te bandeko ezali munduki munene. Ndeko mwasa yebaki te ke ndeko mobali ya kolinga lokola fiancé projet na ye ezalaki akutana likama na vie na ye ndenge asala ngo na basi mususu me na ndeko mwasa ezosimba te mabondele ezokokale ndeko mwasa azalaki protéger mwana mobali azokoka te bandi kolekela ye. Ekomi kaka soki bakutani bomona likambo ka mukeka ezanga tina ndeko mobali ya kotomboka lokola likambo mususu. Nini kaka omona likambo ezanga nango tina me otomboki lipo na nini oti excusez nga vraiment non omoni mikolo te ma fana voyager donc makambo ba voyage ezozo akopesa ba raison moko bozomona ezanga nango tina nzoka ne kanda nezali ndenge yazo meka mekezo simba te tamba okuta na boye na moi na likambo ko bezanga nango tina kotomboka lokola likambo mususu ndeko mwasi pa yebite azozonga akeno atomboke lika likambo wana nzoka ne atomboke likambo wana te me kanda na mutema na ndenge azo réussir te. Lokola peza makamba mutema, eza makamba mulili, mwa bimisa ngo pe na miso bato boyezate, yemo kazoko gérer nga mimona maso na kosuka ndenge nini, na ko réussite na ko réussite ate nga na ratakate, yepe fa kende ka lokolo moko ndenge baninga na suba kendela. Abosa nike na mokili toza ya kokesana. Bokese nejali na mokili toza différent. Eza na ba oyo basimba mina yawe soko meke pa na ye ekozongela yo moko iya yeba kiteke ayeko kuya na esika bakoya kate bandeko mokili makambo bandeko eza matata mwana mobali ndenga mekaki ezo simba te na ndeko na biso oyo ya mwasi oyo asali nyonso esengeli kosali ezo simba te ye moko abandi kobela. Bandeko ye moko abandi kobela ba malade ezalaka ezoyeba na mutuna makolo te. Lelo mutu lobi loboko jour wana kuna boy odo malade ezoyeba na mutuna makolo te abandi kobela. Oye ya salaki ba oye ya bebisaki mabeyo ya salaki bandi kozongela ye moko po kuna ezaka likambo ya contrat esengeli nyonso salaka otosa sikona mwasi oyo ayaki kozwa wana azokwa kosala eloko mote ezo simba te akomaki même na makanisi ya boya yeba kabwana ndenga kezala mais azomona ke na koboye ndeni ngana na zwe eloko na kozwa kati na ete mwasi ngo pazo meme na bizaleli moko malamu azo bate na kobanda na raisoni na kokendeli wapi na kusukela wapi ye moko abandi kobela bandeko na ngai kobela na ndenge moko ya kosakana te hôpital nini yango bakendaki te bisika nini yango batambolaki te malade ezoyeba na solution te forma maladi bozoko ko yeba ngoto eza maladi nini moko boye koganga pamba engaye likamba zo gangele zo yeba na te mukongo pase boye bako mema na hôpital bako tala bakozongisa boye maladi zo yeba na te bandeko nzoka nde ba retour ya ba réseau na yo ya kota ki wana tellement yezalaki nyonso il faut que nous pesa il faut que nous tika ndenge ezalaki contrat na ye azokoka lisusu kosala yango te parce que ndeko mwasi oyo ayaki kolinga oyo aza mwasi moko ya mabondeli mwasi ya losambo ezalaki kosimba te alors epa na ye epesi retour mwana mobala bandi kobela abeli pena na ndenge moko ya kosakana te ndeko mwasi susi nga mona zwi fiancé ya malamu akendaka poto amonaka mbongo malade ye kokuta lisusu wapi boye na boye akotisi bango confusion na kati ya famille ndeko mobali oyo alobi na mama na yeke balingi balianga na famille pona ndenge na mona mbongo nzoka nde ye moko kolo nzoto ami yebi na yeke na ndenge nazoko sala su biloko na sala kate o ezali ba retour mais alinga kotsa poto na kati ya famille bandeko tango banoko ganga bakotuna ye nini ona moni papa le kisongolo nini ona moni mama le kisongolo ezalaki bango tazala ye komona azwi kaka bakombo na bango alati pona kaka ko bomendis bamona kaka balingi balia ye na famille na ndinga simba mbongo na nzoka ne mbongo na ye ezalaki ya malunga te bandeko ndeko mwasi alobi ya lola na yebisa yo na vivre likambo ya tsaki lisolo ko betela te makamu na vivre na okene kotale na hôpital bo azoganga mais nini ka ozogangela ona moni papa le kiboy ona moni noko boy même ngambo ke bani ko sala nzoto malili aseke famille bango baza mystique famille bango baza ndenge balingi balela ngaka fiancé kaka boy ngape na lobite ngape na kotika boy tika za mwasi alosa mwasi mabondeli tango nyonso nazoko bondela mais résultat ezo pesa te mukomso na lobite na mema na pasteur na biso kuna akena ko bondela pona epo boy vraiment kitoko te talaka muto yo lingi ya lola na mema pasteur kuna ngana pasteur to memani
Tant to komi wana moni pasteur na biso akomi kolela. Na biso no tika kolela, pasteur ya bondela pona yo, zala calme, toza na besoin na yo bika. Bandi kolela na yeba kita azolela nini. Pasteur alobi oui papa, boni, santé ndenge nini ezotungisa ondenge nini abi papa nazana makamba koloba. Nazana makamba koloba papa wana nzoto nyoso se esiliye aliaka lisusu te. Biloko nyoso bakopesa soki bapese biloko alie, il faut ebima. Soka le biloko il faut ebima. Donc comme lokola ndenge Muasi basi musu bazaka soka bandi zemi, donc soko lie biloko fo sanza. O lie biloko fo sanza. Ndeko na biso pe akoma kibongo. Ba maladi we sangana ki azobela nezo yeba na mutuna makolo te moko ganga soki bapese biloko kolia biloko evandaka na nzoto te abandi kokonda. Akonda ki na ndenge moko kondima lisusu teke iye mutu azalaki ndenge azalela kibongo. Bande kona mukuse pa passer tango ya bandi kolela. Alobi ke nazana makambo koloba abandi ko bimisa makambo oyo nga na beteli bino lisolo oyo. Yango akomi koloba. Ndeko Muasi alobi yalola bisika na vandaki bisika na zalaki nazoyoka lokwa nzoto nanga neti bazo pelisa ngo moto makolo nange zo trembler maboko nange zo lenga na koyoka makambo mwana mobali azobimisa oyo nga na monaki nazwi fiancé mobali akendaka poto mobali asimba kambongo biloko koma ko bimisa liboso pa pasteur elekela kingai pe mutu na memaki pasteur wana ya singa nga na sambelaka. Abandi ko tubela lobi papa na tamboli malamu te na mokili. Abeti lisolo nyonso ya basi nyonso ya bebisa. Alobi mena mwana Muasi na comprendre te na meki nyonso oyo na kokaki kosala esimbi te retour yango yelinga boy. Papa na yebi te soki nzamba kolimbisa nga na oyo yonga na sali. En tout cas mwana Muasi oyo nzambe na ya sambelaka aza makasi. Nzambe na ya sambelaka aza na bomoi. Nzambe na ya sambelaka amonaka. Ayokaka pe alobaka. Nini na salite pona resi mwana Muasi ondenga na sala na bana basi na mususu me pa na esimbi te. Na zui ba réponse ba taki ba biloko moko boy na zomona kaka neti fale na tika me ki mutu makasika na linga ya kotika te. Lelo talanga nde na komi maladi na bela ke yeba na mutuna makolo te donc na koma ko ganga na mona ka lokola batu bazo yelanga me na kompana batonte ba utaka wapi. Muasi ayebise ko me yo lobaka soki yo gangi omona ka ona moni papa leki ona moni nani kuna ona moni noka bino ezala nango bango te na kosaka nanga kaka po soki na lobi kombo ya mutu te boko ya ko comprendre ya wana nazako lobaka ke na moni papa leki na moni bodo ba papa leki ba mama leki na kata na famille bazana likambu te na maladi na ngai oyo source maladi na ngai ezali lisolo nga na utiko betela bino bandi ko c'est grave papa saka yebise pona nini kokota na baloge? Pona nini koluka mbongo na kozanga kobanga yawe njambe? Pona nini kobebisa bana basi ya batu? Webi balinga bazala banani na mokili? Yo bebisi bango na tina ya kozwa mbongo siko suki wapi? Suka ya makambo ezalaka mabe. Bande ko salaki pasi pe mawa. Passer abondeli pona ye asisi ko tubelana bakena bango. En tout cas mwana Muasi bayaki makasi. Mwana Muasi a découragé ki makasi vraiment. Courage a kende sous na hôpital wana ezalaki le soute parce que akiko yoka déjà vérité. Na matoi na ye moko ba yebisi te mayoko yoka vérité. Ndeko mobali ndenge tozolo baboyi akufaki. Akufaki azali susu na bomo ite. Tango makambo eko leka nyonso esili ndeko Muasi alobi yalola beta lisolo na ngai na mokili toza ya kosangana. Ti lelo ezaka na batu bazoko kota ba loge. Ti lelo ezaka na batu bazali ko simba toza ya kosangana kati na bango. Ndenge tozalaki na mwana mobali wana okondima teke mwana mobali oyo asimba biloko. Mwana mobali oyo aza ya kobeba okondima te. Susi na ezalaki ngape na beba. Ndenga bebisa basi mususu. Me lokola na simba maki na nga na yawe. Lokola na zalaki na ngai Muasi ya mabondeli. Yawe njambe a protéger ngai. O nyonso alinga ke ye na ngai esimbi te. Bande koto luka mbongo na ndenge moko ya malamu. Kokota ba loge. Kokende na mama songolo tata songolo. Eza na tina te. Eza mabe makasi. Ko baby sabatu na mokili.
Osimba babiloko no keno kobebisaka bato, olongola bato babizayo, odimina bato bamayele, okomisa bato ba dezebolo, okomisa bato bakizengi na libota, po yo renier, yo zala malamu. Ndeko, Yawe njamba amonaka yo. Yawe njamba amonaka yo, suka na yo ekozala mabe makasi. Suka na yo ekozala mawa. Ndeko zotala ngai mposa wana ezoyela yo, pasi ezoumela na moni na simba na nona. Ndeko, kolanda biloko wana te. To yoka ba masolo ya boye ebele, asalaki boye suka mabe, asalaki boye suka mabe. Meti lelo bato mususu bazoko continue nango kaka. Ti lelo bato mususu bazali kaka komeka. Suka nango ezalaka kaka mabe bandeko nanga, suka nango ezalaka kaka mabe. To luka mbongo na bobangi masumu. Mbongo eza na suka te bandeko na ngai. Eza kaka papier moko boye bapesa valeur. Yango te okobebisela bomoi na yo likolo mbongo, to kute yango pe to kotika yango. Okobebisa milimo ya bato, okosakrifie ba vie ya bato, po yo ozwa kaka mbongo. Mbongo yango pe okokene nango na cimetière te, un jour otika no yango. Tika mutu na mutu atika mokili oyo na mukolo na yo babongisela eke yo kokufa na dati boye na mbula boye. Oleko ya kotindika muninga noki, oya kobenda muninga mayele, oya kodimine batu ba chance ba makambo belebele po na nini, po yo o renier. Non, eza malamu te. Na bandeko oyo ti lelo baza na ba pratique wana bandeko, botika s'il vous plaît. Botika eza na litomba te, ezali mabe makasi. Yawe njamba amonaka. Koloba te ka yanga esimbaka. Na nyonso na sala kezo kosimba nango na kota je wana kala na banda makambo wana kala etosaka nango. Nzamba azotala yo azomona yo. Mukola koloba stop ekozala mawa. Please bandeko na ngai bolandanga na kati ya lola masolo television, mbongo eza na suka te. To luka mbongo na bobangi nyonso bandeko na ngai. Tala ndeko na biso mobali ndenga ye kosukela. Biloko ezako vanda lisusu na estoma na ete. Punition munene. Eloko nyonso kolia fo ebima. Eloko nyonso kolia fo ebima. Maladi ya beli eyebani mutuna makolo te. Aganga mabe azongisa boye mabe. Asuki bongo talinga kota lisusu poto kati na famille. Bandeko ebele bakuta na makambo oyo. Yo mo oke kosimba makambo na yo, yo mo oke kolokota maladi na yo, tango bandi kobela bakomi kotia bakombo ba mama leki liboso, bakombo ba papa leki, bakombo ba papa kulutu. Me yo moko miyebi ke maladi oyo ngamoko mutu na keno kolukango. Paso nazomona ngamoko source. Me olokene nango bongo olingo bana kolata lisusu bakombo batu pona kotia poto kati na famille. Ekomi ko balingi balia ye po asimba kambongo. Me abosani ke mbongo none eza ya malunga te. Ba makambo no ya sala yango ekomi kozongela ye. Bandeko eza mawa penza na mokilito ya makambo ndenge na ndenge. Yango na ndeko mwasa lobi ya lola. Komisa lisolo nanga bandeko tokanga na mabondeli. Tokanga na mabondeli zali munduki munene. Iye azalaki mwasi moko ya losambo, mwasi moko tango nesa mabondeli. Yango Yawe njamba protéger ye. Na nzela na ye akutani na mwana mobali openza ke albebisi bana basi ebele me pa na ye akokite. Pamba te aza ya kosimba mana Yawe njambe. Tolobi teke ba mibali nyonso baza bato ba jewana, baza bato ba kisi, baza bato biloko wana non. Mibali ya malamu pe bajali, o pe omoni pe mbongo neza nango ya kisi te ya nini te, aluki na mutoki na ye moko nzamba pamboli bajali. Me ya ndeko na biso wana nde ezalaki mbongo moko ya malamu te, mbongo ebebisi bandeko ebele. Yango na nzela ya mabondeli nzamba kosunga parce que ndenge tovandaka boye, toyebani bilongi me mitema toyebani te. Alo tango yo bondelaka na yo, ozali toujours na confiance na Yawe njambe, omitika kata onoso na losambo, confiance ya onoso kozaba mapamboli, nzambe pa kosunga yo. Bako ko bongiselo plan moko boye, bako ko sala le programme moko boye, bako ko sala mission moko boye pona yo ke to ko sala e boye. Me lokolo zali kaka oyo abangaka Yawe njambe, oyo azali okangama na mabondeli, nzamba ko protéger yo, likambwana ekosimba te epai na yo. Voilà, merci beaucoup. Ezalaki wana petite sœur Kati na bayana ye na yaki ko komisela bino o ezalaki témoignage ya Ndeko ya lobi lo sambo nde bandeko to kangama na yango parce que amoni makambo o ba monaka te azalaki na ye ko yeba te na miso ki bo moto boye pas ako comprendre te nini ezoleka me Yawe njambe abateli asungiye oyo nyonso ezalaki programme po ye peut-être akufa miso,
peut-être akufa matoi, peut-être bana kolonga bazimbi un jour, peut-être mayele diminuer, toyebite ya ye lingeke zala ndenge nini ndenge za ki programme ya Ndeko mobali nyonso esimbite pona nini azali Muasi oyo ya nzela ya dosambo, Muasi oyo ya mabondeli bandeko na ngai. Like vidéo s'il vous plaît. Bandeko bo like vidéo s'il vous plaît. Bando bandaki kotala lisolo nanu tie like te. Bando bandaki kotala lisolo nanu o like te. S'il vous plaît bandeko na ngai bo like vidéo, moi ko partager et ko sala ngai bien makasi bandeko na ngai. Merci beaucoup noko na ngai Jean Mwanda na kati ya Brésil na belle-sœur na biso ya Hortense ya Selena Nyanda. En tout cas, merci beaucoup bandeko ya Brésil da bino nyonso yango wana na ye awa na Irlande na numérique na zomona noko na ngai Godard Binga Godard, Binga Molonga ni ya tantine Jeannette na kati ya numérique. Merci beaucoup pour nous allons pour soutenir ngai nièce na yo, vraiment merci. Pourquoi pas Noko Eli Mananga kaka na numérique wana Noko Eli, merci beaucoup. Mama Charlie obiso to benga ka shala mama, merci beaucoup mama na ngai. Ya Rita Tilumbu, anti Rita Tilumbu, merci beaucoup ya yo yangwana. Ma fille chérie Evelyne Dembo Molai depuis Carlo, moi c'est Jika ya yo pe yangwana. Bandeko nyonso bozui tana bino ya kolanda ngai partout dans le monde entier. Vraiment merci beaucoup. Bozala wana ko continuer ko soutenir ngai ndeko na bino ko sala ngai bien makasi. Na bandeko nyonso pe babotami na mkola lelo oyo na profiter ko souhaiter bino joyeux anniversaire. Yawe njambe mokeli na biso apesa makasi pe opportunité wana tomona na bino na numéro ezali koya à suivre. Oh là là, c'est grave. Boutique d'habillement Charlie Lubulu d'Istanbul. Bandeko bino moko bozomona. Misuna bino témoin. Tala biloko kitoko. Ba chemise ya bien makasi pona ba papa. Mama na ngai. Tala biloko kitoko. Ba mama boza wapi? Eni ya malunga ya valeur. Na ba sœur oyo balula molato. Ba tantine ya kilo. Ba sœur ya poa. Tala bilamba ndenge ezokolengalenga. Bandeko bobenga Charlie Lubulu ye oyo papa na biso. Asungi biso makasi. Tala ba robe ya mariage ya valeur. Mama e biloko kitoko. Ba soirée ya kilo. Abenwe bakombazia mikwelu idie. Bandeko tobinga Charlie Lubulu d'Istanbul. Numéro na yangwane zoko s'afficher. Tala ba jean oyo tolingaka. Ba teni ya ba papa ya malunga ya valeur. Ba papa oyo balula molato. Ba papa oyo balula kitendi. Bobenga Charlie Lubulu d'Istanbul. Pour passer commande na yo, après quelques jours okomona biloko liboso a portanda. Numéro na yangwana bandeko bo hésiter te bobanga te. Partout bisika nyonso ozali dans le monde entier. Ndeko Charlie asungi biso. Ndeko Charlie abimisi sekele libanda. Tala biloko kitoko. Abenwe bima bimbote. Bandeko tobenga ye ye oyo Charlie Lubulu